Mbote balandi nyonso ya David Événement TV. Balobi David Événement TV dans les bons toujours. Lelo toye na rubrique masolo pona kosepelisa toujours balandi nyonso ya David Événement TV. Ndeko na biso oyo toti abotama na mboka après naissance na ye, papa na ye na mama na ye ba divorçaki. E kosala ke koko na ye azwa ye abokola ye na mboka. Er akokisaki 17 ans na makakendaki na capitale toujours pona koluka vie. Atangi abundi esimbi te, aye kokutana na groupe baninga moko nde bamemaki na mboka libanda pona koluka vie. Tangu bakomaki na mboka libanda ezalaki facile te pona toti. Alalaki na église, azobunda koluka musala ezosimba te, asala bo ezosimba te. Si par la grâce de Dieu ayaki kozwa musala, après cela koma ko s'organiser mwa muke aye kozwa ndaku na ye moko na ninga koma pe kosomba mwa biloko na ndaku pona ko équiper ndaku. Tango amonaki ke mo économie na ye emataki, ami lobelaki ke non, il faut aluka siko mwasi abala. Tango abali ye, après kaka quelques mois, mwasi ekufa. Tango mwasi ya liboso akufi e koleka mwa mikolo muke, aye ko se décider abala mwasi mibale. Abali pe mwasi mibale bien, tango kaka babalani baye kolongoli na musala. Oh!